Bonjour. Bonjour. Tout comme Maman Edith. Maman Edith Azali. Maman Edith. Bon Lucas. Bonjour. Bonjour. Yo Maman Edith. Yo Lucas yo babi yo nzamba loboko awa lemba to Lucas ola mbele biso fumbwa na poisson si c'est possible. Ça va, d'accord. Vous avez décidé. Ok, merci. Bon, on a dit sur le volet de poisson. Merci, papa. Ok. Mbote na baino so bazolanda biso na chaîne na biso ya YouTube Kesekeli Jos. Eza journaliste na bino Eliane Mutoto. Lelo tozana mama Edith Impa azo expliquer biso ndenge balambaka fumbwa na poisson bolanda. Merci. Lelo tozana mama Edith Impa azo expliquer biso biloko azolamba. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nani? Comment na maman Edith Impa? Vraiment. Namoni lelo olambela biso nini? Na sima na mama na biso nde tozotia mafuta.
Voilà, na balai na biso tozalaki na mama Edith alambe biso fumbwa na poisson ya kotumba ba invité na biso baza na kolia tokoki kotuna bango quelques questions parce que balobi mama Edith azosala succès makasi likolo na Congo. Donc tomeka kotuna est-ce que eza vraiment vrai mama Edith mpenza aza mpena kote makambo etali biduku na Congo totikela ye tomeka mpe kotuna quelques questions na bato na biso bazolia biloko. Mbote mama. La moni ozolia biloko mama Edith impalaki ndenge nini ozolia ngo na ndoko eza nini? En tout cas, banzungu ezamami na meme bagoût différent. Liaka na invitation mais invitation ya mama Edith mwana alataka ngo eza te. Nasepela mo makasi. Ola mama Edith vraiment donc oumela kaka toujours. Naza si aussi est mama bienvenue mtoto motema ya papa edo azawa pa komeka mo moke biloko mama Edith papa mboke. Oui, mboke maman. La moni mama Edith alambe bino biloko osepeli nango. En tout cas, na évité na ko le bani. Donc totika aventure Vraiment. na makamba olamba. Donc na lobby bien. Kwanga tikela mo batike. Ola. Na ndisi susu kwanga tikela mo batike ba ko kwanga me kolamba. Mama Edith nde ye wana azongi lisusu na biloko wana. Ouais. Donc ndeke zawa epesi mukulu danger. Sina kamanya.